Seigneur de Congo oyo ki akendaki kozwa délivrance et pas pasteur Walesa et utaki kobima dernièrement akende ko Gédéon prophète akufa qui bien aimé dans le Seigneur bande ba bien bal de ka émission thème. En fait prophète Gédéon kokufa kufi abelaité Abela Pendate, il était en bonne et due forme. À Outaï d'ailleurs, même na l'église na place à Kambaka, Kozonga na ya zone de Akoya Kofi. Akoya Kofi. Alors pourquoi bande obazo benga moi mi o kutke nazaki vraiment motivé te que na ya mabango. Oh non, liwa na eda normal te. Bona bon après ko ne pas ce qui pasteur wale sa délivrance ayo okufa. Donc ba ma bele. En fait papa Alvin Makambu ya ndeka lo baine bandeli c'est un pasteur mais bah boy kozwa contribution na ezo. Donc liwana eza normal. Liwana eza normal te eza na mambo ebele na kati. Est-ce que c'est vrai que prophète Gédéon abela liboma? Oui, prophète Gédéon abela liboma, abela kaliboma, batambola ki na e ba place belé et bakenda ki na même pas pasteur Walesa que en fait makambo ya prophète Gédéon ko kufa na e makambo ebele za na kati. Oui, makambo belé et belé zanakat voire même que ezaki na batumsu ba yaki kopesa ba contribution pour na matanga na mais ba pasteur bazaki na équipe wana ya organiser makamba boya ki même kozwa ba contribution était pas un camarade to pasteur et utaki c'est un pasteur que peut-être non que ta ba kendaki pa na après tu as qui koyo kaptang ba bela ilboma tang ba kena après tant on a tout monde na susté mais balobaki que après kaka ko kende na ye ayoka bien mais après quelques temps makamba c'est compliqué qui et c'est compliqué qui ndeti ndenge ndeko na biso akufi timbe akufi est-ce na ndenge bazolo babona ebité. C'est normal que mon seul Nzambe au cause de la maladie, au bikisami, va délivrer. Est-ce qu'il faut qu'à attribuer, faut toi ne pas que mon seul Nzambe a prié là et ou aller ça? Non, en fait, je ne sais pas. Yo même toi yambarabatuna. Bon Nzambe, na bon Nzambe, Lola, Ezof t'a bien aimé dans les Seigneurs. Merci Nabino, vous allez connecter vos la Nabiso de partout. Tu as Nzama Lola. À mon abino pelo les foutabino merci na ba oignon to ba soutenir émission là je vois les pasteurs fait amis ici à la bouche autorisé de l'Éternel en Amazérique na pasteur apôtre Fabrice qui en l'homme du surnaturel depuis Allemagne na maman Sylvie Wachini motema frère Papi Kongé na na chaude fond pe na filo moko ya motema bébé de homo depuis Londres pe na konabiso maman moro bien maman moro boboto sœur Bobette Mariam Pova depuis Italie donc moi na ya maman nabiso Emilia la sœur Mariam Pova Bobette l'angolaise depuis Italie topé sombote esika ozalipe na maman nabiso mami mbunga motema papa Blaise mbunga maman Gisèle lequel motema papa Emmanuel na Boston et à mon grand frère Ogi Katala Lombe motema maman Wivine côté kuna azola nabiso depuis Paris Ndamalola à mon abino bonzambe na bonzambe Lola ezofuta bien aimé dans les Seigneurs lolo bonzambe et qui t'en a loyé moteme na maluba simana to ya robake nzamba boye to quoi et lisusu wapi bien aimé dans les Seigneurs lolo to rolobelani bien aimé. Actualité et là c'est mon bien aimé et donc tokoki ko le kabote bande ko belé ba bengaki bien aimé dans les Seigneurs ndeko mo abota ko kufa na komo ya prophète Gédéon bien aimé dans les Seigneurs. Je crois bien que bolana qui émission oh ba émission parmi ba émission akala na yamaki ndeko moko na komo ya comment il s'appelle encore qui kolobela makambo sur Gédéon ce qui peut kabela ki liboma ayaki ko kene pa wale sa bilo mo ya bon mais bando mi ba uta ko benga biso ko to ya mabango je n'étais pas vraiment motivé que na ya mabango baya kolobela sur prophète Gédéon parce que histoire on a zo maîtrisant bien aimé dans les Seigneurs de Congo oyo ki akendaki kozwa délivrance et pas pasteur Walesa et utaki kobima dernièrement akende ko Gédéon prophète
akufa qui bien aimé dans les Seigneurs bande ba bien bal de émission tellement que na bango maîtriser le ko bien te j'aime pas voulu que baninga ya Gédéon banani ceux qui peut bande connaît ba ya ko leka na émission na biso balo ba makamo non nazo maîtriser bien te mais na ya mine de komoko to me un peu vraiment ko ça analyse est-ce que c'est normal liwa ya ndiko na biso que mosa na nzambe apika ki crise ba tela ki poison ezalaki nini au juste apika ka crise na ndako boye akangami ba mo akufi tema yepe azalaki ayebani pe na Gédéon avant que na ya mabandeko bayaki na kanda pona ke balobela soki Gédéon ke akufi bo esika utai bona bo on n'a pas voulu passer na ba on maîtriser du souvent bien mais quand même na ndeko o ke na yami na yeba non Gédéon net ke bando bazo benga mi Gédéon zelaki na logiste ma solo na ye ezani pona na me na comprendre histoire en très bien elongo na bino Gédéon que Rema ayara au dénoncer l'autre fois concernant ba makama ba on dénoncer Rema dénoncer qui yé parce que ba on prier et pas wa laissa bien aimé dans les Seigneurs parce que allez ça prier là qui toujours son prophète Freddy shalom l'homme de Dieu shalom papa bonne santé ça va par la grâce de Dieu ça va bande ko bazolanda o le bandi ne ko lo bana bon merci nzamba pambola bande ko nyonso bazolanda biso bisika nyonso bozali que Dieu nous a accordé encore une fois de plus sa grâce sa faveur tout monde na lisusu nzamba pambola bino bisika nyonso bozali na bamboka nyonso bozali que Dieu bénisse c'est votre humble serviteur le prophète Freddy Kasongo qu'on appelle le général l'homme des surnaturels que Dieu bénisse l'homme des surnaturels le prophète Kasongo kandengo lobi bando bazola na biso de partout nayoka isongo moko ke prophète Gédéon akufaki parce que nazo yoka ba makambo ebele zo komelanga na na maîtrise avant que tout ça émission malgré que là si je n'habite te mais actualité mais bando bazo bien moi mingi to me un peu consoler selon sur sujet mo boya muke par après to les cannabis na sujet na biso Gédéon oui prophète Gédéon il était un prophète qui vivait azariko vivre na commune ya Bandal c'est un prophète oui OK un prophète abana vivre na commune ya Bandal mais est-ce que vous avez au courant qu'il y a bana robela? Oui, j'étais au courant. En fait, le prophète Gédéon n'est pas vraiment un ami, hein, mais tout ça, ça, mais tout ça, il a mais de fois, tout ça, naba action, naba séminaire, naba église de fois, parfois, tout ça, naba invité à biso, mais tout est banaki, tout peut s'en beauté, très bien. Donc, je savais que, en fait, le prophète Gédéon, Kokufa Koufi, Abelaïté. Abela Pendate, il était en bonne et due forme. À Outaï d'ailleurs, même na église na place à Kambaka, Kozonga na ya zone de Akoya Kofi. Akoya Kofi. Alors pourquoi bande obazo benga moi mi o kutke nazaki vraiment motivé te que na ya mabango. Oh non, liwa na eda normal te, bona boye tala uteke pas kuna délivrance. Tala après ko ne pas ce qui pasteur wala sa délivrance ayo okufa. Donc ba ma mebele. Non, en fait papa Alvin Makambu ya ndeka lo bayine bandeli toya ki to sali miso te poto belango loko les actualités yo peut savoir information yango to ngaki en fait makambo ya prophète Gédéon ko kufa na e makambo ebele za nakati oui makambo ebele za nakati voire même que ezaki na batu musu ba yaki ko pesa ba contribution pour na matanga na e mais ba pasteur bazaki na équipe wana ya organiser makamba boya ki même kozwa ba contribution et était pas un camarade au pasteur et utaki c'est un pasteur que peut-être dans que tanga komboté c'est un pasteur mais ba boy kozwa contribution na ezo donc liwana eza normal te eza na mambo ebele na kati. Est-ce que c'est vrai que prophète Gédéon abela liboma? Oui, prophète Gédéon abela liboma, abela kaliboma, batambola ki na ba place belé et bakenda ki na même pas pasteur Walesa que je salue aussi en passant, bakenda ki pa na après to ki koyo kaptang babela liboma tang bakie na après tant on a tout monde na isusté mais balobaki que après kaka ko kende na ayoka bien mais après quelques temps makambo c'est compliqué et c'est compliqué qui ndeti ndenge ndeko na biso akufi timbe akufi est-ce que na ndenge bazolo babona ebité
c'est normal que mon seul Nzambe au cause de la maladie oyo bikisami ba délivrer. Est-ce qu'il faut qu'à attribuer faut toi ne pas que mon seul Nzambe a prié là et aller ça? Non, en fait je ne sais pas yo même to ya mbakabatu na ebité so kezana bato bazoya peut-être sa responsabilité n'est pas ya pasteur, je ne sais pas ngana lobi juste oyo na yebi nde yango na lobi. Donc c'est ça quand on informé la bandeko que le prophète Gédéon ok à l'état qui après avoir que les cas délivrance c'est pas pasteur voilà ça prophète Gédéon Akoufa qui bien aimé dans les seigneurs. En tout cas ma camonette tout vraiment la maîtrise na yangote yangonde nazo linga vraiment pour ça ça ba émission sur yangote bande webele ba benga kinanga moi Gédéon balo babo donc balo ba ke mokonza mboka ayoka tous les deux côtés na yoki ba on peut fona yoka pe nanga mususu bien aimé dans les seigneurs. Donc après délivrance il y a Gédéon ceux qui après prier par kabuni wale ça Gédéon parce que ba on bien libuma prophète Gédéon Akoufa qui bien aimé dans les seigneurs Azas invité Akoufa qui déjà donc toyebite au juste c'est pas makamon ils ont toya pour le bélisson te menanga na confirmer na bando bazo benganga de partout que prophète bien sûr que Akoufa qui avant na kananda ko appliquer crise mais prophète par le après prière peut pas aller c'est makam est compliqué qui du source donc wana et toujours ça c'est musa na biso prophète ka son bando nyon so bazola na biso basala nzambe bazola na biso de partout na ba mamnyon so ezo le kana ki bon nzambe ba ngamnyon so ezo le ka elo ni lokoloba na ba collègue na yo. En fait en fait ici je ne suis pas un donneur de leçons mais seulement na lingina lobana batu boye bande ko surtout ya basala nzambe olanda biso to éviter ko forcer makambo nzambe apambolaka et puis nzambe apambolaka mutu na tana ye Nazaï kolobela l'église mikolo le cas sur les clés qui nous amènent à la réussite. Ba clé o me makamto na réussite. Clé à liboso c'est associer Dieu na makambozo sala. Clé à mi balé na loba qui faire les choses dans la volonté de Dieu et dans les temps de Dieu. Donc ezana bande ko belé le loba se retrouver ba ki ko simba ba kisi ba se retrouver ba ki ko sala ba n'importe quoi seulement pour chercher forcer la bénédiction. Or nzambe soka linga pambolo papa Alvin au forcété. Si Dieu veut te bénir, au forcé. Est-ce que Joseph dans la prison avait forcé pour Pharaon, Bakutana, Nana roi, toi comme premier ministre? Lorsque le temps de Dieu sonne, Moutouazana makoki yako kangango azate et puis lipambole nzambe tango yaka ba force raté et yaka yango. Ya non, motan ozo ba qu'il ne faut pas forcer. Tous les temps en parle nous le bani. Mais ça na bande ko belé bazo forcer parce que lelo bande ko belé bazo kosa batu na ba prophétie. Il y a des serviteurs de Dieu bazo escroquer batu, il y a des serviteurs de Dieu bazo kosa na kombo nzambe, il y a des serviteurs de Dieu basimbi ba kisi, il y a des serviteurs de Dieu basali ba n'importe quoi seulement pour nako asoma mutuka azana mbongo azana ndakwa bien. Vous voyez? Oh, Babiloko wana nyonso eza elo côté. La Bible dit nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Oh, nyonso etikali ekoye la biso lokola matabisi. Ce qui en fait eloko eza na okelo ba primordial les alliés de chercher d'abord le royaume des cieux. Tu peux chercher tout ce que tu as besoin après. Tu vois, vanité. Nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu, marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu et dans la foi et éviter ma kambu ya buzoba ya pamba. To éviter qu'on force ma kambu. Babiso oh nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, to forçaté. C'est seulement ça juste goutte yangolo nzambe na bavina biso. Est-ce qu'il y a solo pendingo zo baki qui c'est vraiment basela nzamba simi baki Ebele. Pourquoi zolo ba bon? J'ai dit moi je suis un prophète. Aujourd'hui les gens ont la difficulté même d'aller prêcher dans l'église mususu. Oui, nazara na difficulté ya kokanga mana batu mususu parce que ça batu belé. Je t'assure il y a des serviteurs de Dieu et belé. En fait makambo tozolo bangote poto pengwi sabatu mususu. Mais makambo tolo bakango seulement pour batu ba comprendre makambo ezole ka baza na ba discernement ba tambola na ba sentimenté. Baza na discernement de comprendre qui sont des vrais, qui sont des faux. Les lots mona ezana ba information zolekana. Il y a un pasteur baluki nyoka. Vous voyez? Donc to confirmer en côté mes informations zotambola. Donc cela veut dire il y a des gens
ezana bato belé to moni même ba film mususu un pasteur até akana nyoka na eli kola cher. Donc moi je confirme bandeko bazolanda biso, il y a des pasteurs au basimbi ba kisi, il y a des pasteurs au bake ko saila banzambe bokoko, il y a des pasteurs au bazana banzambe, il y a des pasteurs au bazo saila ba force moko o izo te panzambe te. Et pourquoi ça ko saila nzambe mais ozana ba bilo mususu ozo saila? Kasi po ba mona danger, ba mona yende azwa mbongo asomba mituka. Mais vous allez remarquer pe bato wana nyoso basala biloko na suka na bango esaka mabe. Yaya c'est mieux que tout diable anyonga yo que nzamba nyonga yo. Je te dis au monde diable aoki ko humilier na yo, mais soki nzamba lo bia humilier yo oyo kasoni eza plus que au diable aoki ko sala na vie na yo. Je dis aux enfants de Dieu, je suis un prophète. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu au bakoti na bamame. Ngana benga ba même ba serviteurs de Dieu. Yaya, toza batu, on peut commettre des erreurs. Toki ko zana ba défaut. Mais babiloko lokola ko kendo simba kisi, ko simba magie, ko kendo salabo, eza haute trahison. C'est la haute trahison. Eza parmi babiloko nzambe ayoka parce que au trahir ko musala nzambe ko simba ki seza lokolo obimisi nzambe kaza incapable. Eza haute trahison. Eza parmi babiloko et salaka nzambe parce que un serviteur de Dieu a kendo simba ki. Et moi ngana benga bango ba serviteur de Dieu te. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu qui a l'appel authentique que Dieu a destiné, a prédestiné, na kozala mosala nzambe ne peut jamais kokendo sala babiloko buzoba. Sko ezara nini obanina nzambe oyo kota na bakisi. Eza cupidité. Ndetindi bato belé na babiloko. Sko na basa na nzambe. Il y a des pasteurs pédés. Tu vois? Il y a des pasteurs occultistes. Tu vois? Babiloko wana nyonso. Et tout ça, eza cupidité. Bamona ye na mutuka cher, bamona ye na mbongo, omona pasteur akoyabo asombeli batu sans kazi ya masan. Ah nzambe ngai. Un pasteur. Yes. Ah yes ouais. Papa, na banga eloko Bible bi aokoma le diable aokoma ako se déguiser en l'ange de lumière jusqu'à tel point il peut séduire, jusqu'à tel point il va séduire même les élus. Yango moninga prier na ngezo za Yesu azonga. Pona nga azonga tande to sa l'émission. Pourquoi? Azonga. Azonga ya. Et puis Yesu pas ya calamité. Yango ndeko zolanda biso, il est temps de te repentir. Il est temps d'abandonner le péché. Il est temps ya kotika via kindumba. Il est temps ya kotika via ya ko escroquer batu. Il est temps ya kotika via masumu ya olongola bazemi. Mama combien de zemi yo longoli? Ena batu musuma boko na bango za na makila. Prière na bango koma lokola makelele na mato ya nzambe. Vous savez que Dieu nzam makelele ya muto masumu, prière ya muto masumu et dérange ka mato ya nzambe. Il est temps de tika mabe, nyonso eza vanité, nous devons chercher le royaume des cieux. Car après cette vie que nous avons, il y a encore une vie qui nous attend. Bando bazola na biso balobi ke basuki ba okende wapi o ba na ba problème bazo ki me pa na bino basa na nzambe bazo mon ba réalité mususu. Je ne suis pas le seul vrai pasteur. Ozokanga papa, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont vrais. Qui sont vrais. Peut-être va découvrir ngalelo, mais ezape na batu mususu o peut-être nzambe na abimisi bango te. Koleka na émission boye la kisite que non ngande na za vrai non. Peut-être ezape na batu mususu nzambe na abimisi te. Nous devons, il faut tous se repentir, tout tikamabe, tout tikamasumu parce que le salaire du péché c'est la mort. Parce que l'homme de Dieu na bano bazola na biso. Basala nzambe bana banzela wana. Nzambe azo humilier bango moko moko. C'est que baliwa est belé. On m'a amené un pasteur à l'église. Fou. Pasteur. On m'a amené il y a cela une semaine à l'église. Le quoi baby que nazana likabwana délivrance. On m'a amené un pasteur à l'église. Fou.
naza na ye na bureau nazo poser ba question et il m'a dit eloko nini sali que akoma liboma place ba memaki na Kimbanteke. Oui, il m'a dit ça. Pourquoi? Ba memaki na Kimbanteke pour abande église wana e banda bamona bato ebele. Basalela ke de ya cérémonie ya liboso ya mibale ba ebisi balobi akozana bato ebele me babenda ye bolimisanga babenda ye ba sperme na ye nyonso ke abotaka lisute nde place ekozaki problème yango wana. Ya boyi yango esali retour. Donc akine na ndako nganga. Oui. Nganga siko apesi qui s'appelle proposition que il faut tout ça la première cérémonie de GC Salemaki cérémonie ami balé siko balobi ba benda ba sperme na nyonso bande ko bazola nanga excuser pour le terme ba benda ba sperme na nyonso donc aoki obimana mwana mosi ma obotaka lisuste yesko abi non wana eleki magaba ebisi yango kaka donc apesa mukongo na parce que pour le moment azaka liboma to abiki ça jusque là il est toujours fou. Parce que l'église dans la on pose les arapi. Asaye mokote basay belé. Et belé babeli maboma. Ba misusu kutu ba bombi bango na bandaku. Ba information bimite me biso to yebi. Ba sali ba succès awa. Mais babeli maboma. Prophète Kasongo, vous montrez que bino génération ya sika ba papa ba bata ko bate bozo na mupepemo ya mabe. Non, en fait dire que tozola na mupepe ya mabe génération oyo ngana oloba boye mutu na mutu azana appel o nzamba bengela ye mutu na mutu azana vocation na ye mutu na mutu ayebe siko abimeli ozolanda donc ba jeune oyo to yelelo eloko ezoboma biso eza pressé ozomona eloko ezoboma biso eza pressé pe eza cupidité. Yamoni, en fait, génération nabiso, tozaki génération oh Dieu préparé pour toi même avant ya sika évangile en mboka nabiso. Mais ebele ba raté loko wana. Mais ba biso ba par la grâce de Dieu, Dieu nous amène peut-être au travers de nous, Dieu va changer beaucoup de choses. Oui, oui papa. Pourquoi? Est-ce que conscience c'est quoi ça? C'est comme si pasteur. Pour moi je dis que ça c'est l'égarement. Vous savez ce qui monte papa le vin aza égaré, aza sous la conscience te. A comme un instinct, le quoi nyama. Parce que un vrai serviteur de Dieu, aïe baka ba limite na aïe baka ba interdit, aïe baka ke na oki ko sala o na oki ko sala te. Mais quand un serviteur de Dieu sort avec une femme mariée, un serviteur de Dieu sort avec sa fille de l'église, je ne sais pas. Combien de serviteurs de Dieu va publier bango? Abengisi mutu na hotel asalele délivrance babiminaye nazana bana poto bazaba victime ya makamwana ba yo salé délivrance alobi déshabille-toi na ko se déshabiller sert à se retrouver bazade ya kokwea. Et je me pose des questions, mutokoki ça c'est la sorcellerie et ça makambo to solo belaba c'est pire, c'est vraiment la sorcellerie. Un serviteur de Dieu qui sort avec une femme. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut coucher avec une fille? Oh, il n'a pas baliété. Babiso ba otobali. Moi, madame Nanga, elle peut témoigner ici. Tobala nina, tolingana madame Nanga, ata bizi ya pamba ya litama na pesa ete. Na yaki ko pese biz mukolo oyo to sali coutumier ndenge za ba parents balobi yamba mwasi na yo yamba mobali na nde to pesa ni biz ya litama. Tu vois, un serviteur de Dieu qui couche avec une fille et puis à matin à chair. Voyez un peu papa moni no ebite to ko benga serviteur de Dieu par rapport ya nini. Nyonso basala wana apo matina cher a vibré peu onction présence et dans nini aussi. Non, en fait, tu vois le diable n'est pas ce que nous pensons. Le diable lorsqu'on commettre erreur
na minute wana akobanda kosala tout alakisa yo ke omoni na yo salaki na okota ino tel esai nango yo elote. Tu vois? Donc à côté ça sémence on a katina. Maintenant lokola tu confesses le nom de Jésus, le nom de Dieu. Nzamba koki kolingate ke kombo na ye eyokisa masoni. Ndo mona nzambe asali parce que nzambe soki azana mosali na ye, nzambe abotolaka te don oyo apesi yo. Aotika na ye. Omoni mais esprit na ye. Hein? Esprit na ye za suna yote. Bo suna relation na yote. Mais don o apesa yo. Aoboto la tiatiki na. Omono sakola na yo kaka. Otea kana yo ka makasi. O libéra kana onction. Mais tu ne sais pas que cette onction lokola ezana présence ya nzambete et comme un poison et bomayo. Lokola Saoul, il avait l'onction mais la présence de Dieu ezala ki sou katinete. Vraiment. Et sou ki no bomaye. Lokola Samson, il avait l'onction à Bouki, ma colonne y a temple, mais la présence de Dieu n'était plus encore avec lui. Vraiment. N'est que présence en Nzambe koza non te mo. Il y a une grande différence entre la puissance de Dieu et l'onction et la présence de Dieu. Tu peux avoir l'onction, mais tu n'as pas la présence de Dieu. Mais tu opères avec la puissance de Dieu. Mais tu opères. En fait, l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la manifestation de la puissance. C'est la manifestation de la puissance. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, l'onction, c'est la puissance de Dieu. Tu peux avoir cette onction, cette puissance, mais tu n'as pas la présence de Dieu en toi. Tu vois? Donc tu peux avoir l'onction, tu as la puissance de Dieu, mais tu n'as pas la présence de Dieu. Qui peut avoir la présence de Dieu? C'est celui qui a une bonne relation avec Dieu. Et qui peut avoir? C'est celui qui a une communion avec Dieu. Comment on peut attirer l'onction? L'onction c'est dans la prière. Tu vois, dans la prière, hein, tu vois, dans les jeûnes et prières, tu attires l'onction sur toi. Moni. Mais la présence de Dieu peut marcher avec toi lorsque tu as une bonne communion, tu as une bonne relation avec Dieu. Alors, et comment ce qui est important, ce n'est pas seulement l'onction, mais c'est la présence de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent faire dans ta vie ne dépendent pas seulement de l'onction que tu as, mais avec la présence de Dieu, tu peux faire beaucoup de choses que l'onction ne peut pas faire. Parce que lorsqu'une personne marche avec Dieu, il est avec Dieu. Tu vois, je donne l'exemple de, n'appelle cet exemple à Joseph. Bate qui est, koselier makam, qui a bimina moi sa Potiphar. Voyez, azananda kwa Potiphar, mais il avait rien. Mais tout ce que Potiphar avait, et baniko prospérer. Il n'a pas l'argent, il n'a pas de maison, mais tout ce que Potiphar possédait, ils ont prospéré à cause de sa présence. Tu vois, hein? Ça veut dire lorsque quelqu'un a la présence de Dieu, la présence de Dieu peut faire des choses. Oyo même ezo leka makasi na yo, ezo leka mayele na yo. Mais Bible, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Ok, Papa, attention, tu peux faire un miracle, mais cela ne dit pas que tu as la présence de Dieu. Mais tu as au monité que non, Yesualobi, otunangai, mais to sala ki miracle na komo na yo, mais alobi oh, mais na yebi binote. Parce que bandim sali miracle na komo na yo. Mais pour avoir les salis, il faut croire. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, attention, papa. Ouais, lorsque nous parlons sur la foi, la foi a des niveaux et des dimensions. Et pour avoir les salis, la foi a des dimensions, la foi a des niveaux. Ta foi ne rend pas Dieu réel. Avoir la foi ne rend pas Dieu réel. Parce que Dieu est réel par sa souveraineté. Croire et ça accès. Croire à Jésus, ça nous donne l'accès au salut. Au salut, mais attention, tu peux croire en Jésus,
mais tu ne mènes pas une bonne vie devant Dieu. Et tu n'as pas le salut. Tu vois? Donc, tu crois en Jésus, tu crois que Jésus est sauveur, est Seigneur et sauveur, mais tu ne marches pas dans la communion avec lui. Veuillez m'excuser l'homme de Dieu. Bible voici, la Bible nous dit que voici les miens qui accompagnent ceux qui ont crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Les mêmes malades et les malades seront guéris. Et les mêmes personnes là, et mon collaborateur Jésus a dit que naïe puissance au bango bandimela qui Jésus. Bon, cela veut dire quoi? Faire les miracles, guérir les malades, ne nous donne pas l'accès d'entrer au ciel. C'est pas les signes qui nous montrent que nous marchons avec le Seigneur Jésus-Christ. Papa, mais tu ne vois pas que non nani, tu ne vois pas que nani, tu ne vois pas que Moïse devant Pharaon, abouaki nzete baluki nyoka, ba sage o bazaki pena Pharaon, babouaki pe nzete baluki nyoka. Mais Moïse bio na croix papa. Le mystère, oui. Mais na quoi andimé la qui papa, na domaine bandeko baolandanga papa Alvin, tu connais oyebi maloba nzambe malamu eloko na longola kayo bandeko bazolanda biso mystère ya makambo etali lola muto ayeba ngo ka eza nzambe ka nzambe kana muto ayeba ngo mystère ya makambo etali lola ya kokota na lola yango na lola mystère ya makambo okota na lola makambo ya lola ka nzambe ne muto ayebi. OK, omoni muto wana olobi asali mabe vine mobimba mais sur la croix a eu promesse que ngana yo tokozala lelo au paradis. Vous comprenez? C'était une grâce que cette personne a reçue de la part de Dieu. Vous comprenez? Basaki mi balet moko lobi soki ozapena ya solo mwana nzambe mi bikisa obikisa pe biso yoka réponse à yo obanga nzambe te. Mutu asali mabete bapini endenge moko na biso. Mais biso tozo mérité et tumbu ya mabe oto salaki. Et puis aye koloba na Yesu alobi tango okokende na trône na yo kanisanga existe. Aye bien l'autre côté. Moi je dirais que il a été poussé par Dieu, par l'esprit de Dieu. Comprendre papa Alvin. Donc il a été poussé par Dieu. Et na souveraineté ensemble, na omniscience ensemble, avant même de créer le monde, il savait déjà que c'est volé à Okota Lola. Il savait déjà. Il savait. La Bible dit, il savait. La Bible dit que Dieu nous a élus avant même le fondement du monde. Ah bon? Oui. Dieu nous a élus avant le fondement du monde. Donc, tu n'es que, comment dirais-je, tu n'es que ba disciple baba on tambourana. Jésus ayeba que non. Mais il est omniscient. Il est omniscient. Yango lobi na perdre ata mon côté na ba opesa kinga sauf kaka fils ya perdition de la perdition. Mais moi je connais il y avait un apôtre ici à une église il y a 800 000 membres. Après quelques temps mon apôtre comme na mannequin à kangi église comme mannequin. Tala papa, ce qui compte ce n'est pas le débit. Ce qui compte c'est comment tu as fini avec Dieu. Batu musuba bandaka pe na nzambe me basuka à côté. À côté. Oui. Parce que yamne du solo où tu ko beta papa. Que nzamba ayebi biso déjà. Ayebi biso. Pe ba o ba kota lola ba yango moni nzambe il y a des élis et les appelés. Ah les élis et les appelés. C'est que dit camper au kota lola. Et tangama no na nzambe na mona robanga nzambe te. Na ta mon avis à masum. En fait et tangama déjà tu na kota lola na kota na ngaka lola. Tu sais selon ba dire na o butu ko loba non. La Bible a deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Nzambe azalaki maître. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu devient père. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait une nation.
Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Les Moïse n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit Moïse a servi dans la maison de l'Éternel comme serviteur. Mais Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est comme notre grand frère. Vous comprenez, papa? Donc, na mystère ya makambo tali lola, Nzambe ayebi. Mais Nzambe azaka dictateur te. Nzambe n'est pas Nzambe n'est pas un dictateur. Article biso choix. Mais na omniscience na ayebi, il est omniscient, il connaît. Oui. Autant mon avis à ma bête net que Judas. Et tant on déjà qui a il a été créé pour ça. Il a été créé pour ça. C'est qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont été créées pour que bakota di fait. Qui ont été créés que pour bakota lola. Oui. Il y a un nazoba. Comme Lola. Et dans la question, c'est que non, tous ces forces autant non, le problème est Zali. Il y a ce qu'on a là-bas. Le problème est Zali. Yo monate ke mutuake pa nganga papa Alvin nalingi o comprendre bande ko wala ndabiso ba comprendre bien yo monate ke mutu muso ake pa nganga ke simba kisi menganga lobi yote elo ni esali ke nganga aloba yote yo monate ke mutu musu boke groupe à 5 boke pa nganga bo simba kisi alobi yokota mais comme na tour muso alobi te yote yobima. Ah bon? Oui, yebite. Ok. Yo monate ke batu baki roluka ki se pa nga bazai 5. Mais 4 bakoti moko nganga ibiso ngabite. Muninga na bino asoki akoti obebisa makambi ya bima. O monate ke mutu muso akepa nganga ibisa biyote. O mona ngote. Cela veut dire le problème de Dieu mutu oza na semence ya bonzambe. Ata lelo azo vivre na ekobo. Mais ekoma na tamoko semence wana eganga. Et réclamer. Ah bon? Oui. Yangomoni batulokola ba sol ou comme Paul. Il tuait les gens. Soka yoki mutazo tanga comme les babomio, babetio, banyokoli, mais na semé à Damas. Paul mutoza ki sol azai ko bombatu yoana a commis apôtre par excellence. Il a écrit même des choses où ils ont que la même maïelle ya bato ba fanda ki na Jésus comme ça. Mais il est omniscient. C'est vrai ça. Je te dis. Mais tu n'es quelque part dans la Bible. Mère. Il y a Bible que mère. Il y a nanyo ba comme on a mère des fils des Zébédée. À sa prochaine à Yesu. A fukami pona senga Yesu demande mon corps. Abi que Jésus moko za na bo konzina yo permettre que moi na ngai moko dans la droite no musu na gauche na yo. Jésus lobi que ozo bo makamozo senga te. Po makamo eta lola ka tata yo mo mutali. Mais j'ai pas compris que na croix. Yesu répond soyo akoka ko pesa mère des filles des Zébédée te apesi ngo na muto ada pemene moyibi na iku ngana otoza na parti tandis que lobi que kanza mene mutaye bien. Mais Jésus et Dieu et le Saint-Esprit sont un. Sont un. Tu vois? Ils sont un. Mais Bakabouani a 3 parties. Père, Fils et l'Esprit. Mais mais toi tu n'as pas vu dans la Bible que Yesu azoba. Et bon le connaît ça bête ça ba pharisien libaku. Azoba ke masumu na we limbisa. Babi oyo mutu ndenge ni azolimbisa masumu ya mutu. Il incarnait Dieu Père. Il incarnait Dieu Père. Il ne pouvait pas savoir que ses fils. Non, en fait, Nzambe Yesu sur terre, parfois Azalaï Koloba. Oui, mais pourquoi Jésus parfois donnait des paraboles? Azalaï Kolobe la batumsu na ba langage moko codé, ba langage moko caché. Vous comprenez? Et ça qui n'a pas place mususu, Azalaï Kolakisa que Nzambe yazamon. Mais ça qui n'a pas place mususu o azola kisake ye azanzambe yango mona soki to tanga bandeko bazola na biso soki to tanga Bible to tanga ngobe to zaka na Matthieu to na Marc to na Luc to na Jean to na Actes des Apôtres, n'est-ce pas? La révélation que Matthieu avait pour Dieu
ou pour Jésus, et ça la même révélation que Marc azalaki nango. Pour Jean, Jésus était Dieu. Yango mona la majorité ya makambo o Jean commis na ba livre mususu ezate. Mais tandis que Matthieu a une révélation de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Tu vois, chacun avait sa révélation par rapport à Jésus. Pendant que les disciples ont Jésus, moi Nzambe, mais Pierre avait une autre révélation de Jésus. Montrez-nous le Père, montrez-nous le Père, montrez-nous le Père. Nous montrez. À tout niveau, question. Il y a le c'est toi le Père, le Messie, le Sauveur. Donc il avait une autre révélation de Jésus par rapport à les disciples Moussous. Même bateau comme Matthieu, Marc, Luc, Banane, bazaki na révélation mon côté. Il y a Jésus. Donc même Jean, makambo Dieu a dévoilé à Jean. Et ça makambo ote à la qui va Pierre. Bien que Pierre avait reçu la clé de l'église, je bâtirai mon église sur toi. Mais il n'a pas vu makambo nza Yesu à la kisi Jean. Donc les choses de Dieu, eza makambo nzambe, eza mystérieux. Parce que pour la basala nzambo ba vivre na vie ya ekobo vie ambro ya loenge ya cupidité ya masumu bango balo misu balo ba que non sur au numéro Jésus Christ comme Seigneur sauveur aux en accès au kota lola ce qui pour na masumu bisonyo tout au tika au kota lola te. Ah ya les salaires du péché c'est la mort. Après cette vie, il y a une autre vie et la biso. Mais ça n'a pas te belé, soit disant ba osa elanzambe, ba reservi ba tumusu lokola ba pont. To ba tumusu ba leki, ba on ba tikali pont et tikali wana. Et on est pas dans zolo. Et on a ba tumusu ba reservi ba tu lokola ba pont. Azalaki pena ta la Bible munene. La veste, la nini, mais nous avons une capon pour battre nous balek. Il y a on a ça va ne juger pas les serviteurs de Dieu. Au-delà nabino, il y a quelqu'un zaka au-dessus nabiso. Ce qui a dit moi je connais un pasteur. Je connais un pasteur. Pasteur à une église. À ça il a un micro au Zaraboy. Et ça dit que pasteur on a assis côté à côté na bureau. Tant à côté na bureau a signalé ba protocole ba côté c'est la sœur mon quoi zaki wana alande na bureau. Tant sœur wana alande na bureau, pasteur a bosani ko kanga miko. Aoloba na sœur wana makambo buzoba ya bêtise na bureau, nzoka yeyo kana na bafle église Panza. Ah mon Dieu, écoute Java, Nzambe ayebaka koma gogola ba oyaye. Yango mon ebisa va éviter seulement de juger les serviteurs de Dieu, mais tous à la discernement, tous qui n'ont ngulungulute, tous qui n'ont pas sentiment, mais tous à la discernement de comprendre que celui-ci c'est un vrai. Avant que Nzamba bete ego. Yango mon eloko ça la force à David. Bien que Zaki mutu, moni nzoto ezakana ba imperfection, hein. Nzoto ezakana ba erreur. Moni yango mon David azaki à chaque fois soka commettre erreur azongi mbangu na makolo Nzamba. Vie ya masumu ezalaka vie na bisote. Mwana Nzamba solo o azana bonzambe ka ne so asali masumu aozala leste. Aozala leste. Mais yo zano zola nanga olala kana masumu. Olamuka na masumu. Masumu ekoma nango vie na yo. Lelo na okyo commettre erreur na koi peut-être na erreur moko. Mais erreur wana ekoma vie na ngate. Ce qui est erreur wana mabe lisumu wana ekomi vie na yo. Ba péché chéri, ba ozana ba péché chéri oko kabwana na ngote. Oza mwana mwasi mais ozaka lesbienne. Oza mobali mais oza pédé. Oza mwana mobali mais omi sepelisaka yo moko. Oza mwana mwasi mais omi sepelisaka yo moko. Tu te détruis. Tu te détruis. Tu te détruis. Oza ono zola na biso mais combien de zemi oyo longo? Combien de mabala batu yo panzi? Banganga boni oyo consulta. Yo comment qu'on va goûter à zeme un mois 2 mois lianzi na longo la on a pété problème est ça mais les jugements de Dieu arrivent. Ce qui les lonza Yesu azonga okuto netani. Ce qui les lo Yesu azonga okuta yo na etani. Et ça na ba te belé lelo hein.
Yaya, au moins 1 minute sur toi, papa Alvin. 1 minute sur toi, toyebi après 2 minutes, 1 minute sur toi, liboso na biso nini koya. Ezanga batu musukande bazabe bou akoya kufi. Ça veut dire 1 minute que Dieu te donne. Ezali grâce au atel kolona yo pour comprendre au tikamabe au se repentir au pesabo moine pa Yesu. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu est surabonde. Donc ça veut dire même matin ma soumuna yo eza et tout le coup en neni. Nzambe soko pesi bino bana akuli musape akosa. Peut-être nzambe pas zoya olobende comment on a pourquoi. Yango na oloba et ana ba te bele nzamba zolobela bango. OK bité après émission ni. Yango ni biso chez nous à l'église nous parlons sur la repentance. Après 1 semaine, après 2 semaines, natikala jamais parce que force ya ministère nanga ils ont un message sur la repentance. Ils ont message au nzamba pesanga, ils ont force ya ministère nanga la repentance. Ya ngomoni église na biso ezali centre de miracle, cité de la restauration. Olandi papa Alvin. Donc ndeko zolanda au moni peut-être que au komi na suko au so sali nyoso kiko sala au simbi bakis au sal au consulter banganga nyoso au sali aujourd'hui na kumisaka mama mo azali ki mwasi munene ya mokonzi ya musicien moko mboka oyo abongola motema. Abongola motema. Bien aimé sur nanga même atama bena ezandenge ni Dieu est capable ya ko limbisa yo pe ya ko bossa na obana makamususu asika na nzambe. Tout à fait. Oui. Oui. Bato basala mabe oyo sali basuka wapi. Via mabe ezaka na lifuna litomba te. Via mabe yana bato musube basala ka mabe pona pasi. Parce que papa kufa mama kufa muto osunga azate surtout bandeko bazana poto ana mutute na poto baebisi omoni pona poto awa réalité nango ezaka réalité nini ya nzamba okiko saela o maka même ato sali mabete yo kanisi kozwa mukanda nde e assurer vina yo era batu msuba zo ba mikanda meti lelo ba vivaka kutu bato bazana kini ba vivaka mie koleka bango kozwa mukanda za ko assurer yo eloko te ba vie ya bandeko ozolula ke baza mboni vie ba parce que ngana za orphelin naza orpheline yango fona linga papa wana pona sungaka mabe oyo basala ka likolo a passe babakisaka passe likolo a passe. Oh là là. C'était dit. Écoutez peuple de Dieu, mabe oyo basalaka pona passe babakisaka passe likolo a passe. Sero yozo sa kinduma parce que osungwa azate po papa kufa wana ndekote o miliesa ko mifutela kandaku o mitangisa ka yomoko yango zo sala mabe wana o bakisa nde pasi likola pasi so na kindumbo zo sala na so suicide. Ceux qui n'ont sida te zongela nzambe Dieu béni babiso ba oto ba orphelin to kolina bazanu to tekaka mai mwasi na bali na sombe na tekela mai lelo na bali aujourd'hui j'ai des véhicules Dieu nous bénit. Est-ce que to sala mabe to zo escroquer bat to kosa bat na ba prophétie to za n'est pas cupidité po ya mamutu fa pesombon. Tu vois, nous, biso toye bisara batu par rapport, il y a une église place tozo kamba des fois, to tele melaka ba appel de fonds. Biso to te akalilo banzambe, mutu aza convaincu azui a pamboli musala nzambe to pambolio. To te akalilo banzambe, mais lokola na prophète nazaka sensible na ba orientation. Nzamba okiko lo peut-être moni kaya mutu wana abati hôtel moko azwa sacrifice moko akende alesa ba orphelin lokola papa je t'encourage na utiko mona utiko visiter ba orphelin mikolo utoleka utiko visiter ba orphelin c'est quelque chose à féliciter, c'est quelque chose à encourager et ça parce que ngana eba kité ngana sala ngo chaque samedi na kenda ko assister ba orphelin chaque samedi. Net ndeza na fondation Frédéric-Kasson net ndenge rentrer zozo ngaboe tozana vision dimanche wana ya dimanche ya les deux parce que rentrée scolaire ça les 3 dimanche o ezake dimanche lundi rentrée scolaire to kende ko assister ba orphelin ba enfant de la rue bana oyo bazana de ba difficulté mwana kutu moko na kambaka afungoli école tozo le kanene bebi tozo 5 orphelins to tangisa bango gratuit
ozolanda papa net dimanche lundi oyo bana bazonga classe tozo lukato kende kotala ba orphelin to assister ba ndenge yo salaki ya biso ce que to sala ngona coulisse mais to moni cette fois-ci faut to sala ngoto laxa pe bande ko bazali banda makam tozo sala na para nzambe donc bande ko bazolanda biso oyo amoni qui peut contribuer, il peut faire quelque chose. La Bible dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel se souviendra d'eux. L'Éternel les soutient et l'Éternel les conserve la vie. Bible sur dans un proverbe, Bible sur celui celui qui aide les pauvres, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Donc, il y a un moment dans chaque Bible, il n'y a pas une religion sainte et pire que soutenir Babola. C'est la Bible. Religion pire et sainte, c'est soutenir les orphelins, c'est soutenir le veuve, c'est soutenir les pauvres. Bible zo banana na Actes des Apôtres chapitre 10. Bible zo ba Dieu parlait, Dieu a envoyé un ange à Kendeko Solana Corneille. Corneille a dit tes aumônes et tes prières sont venus, Dieu s'est souvenu na ba aumônes peut ba prière na yo. Il commence d'abord avec les aumônes. Et puis l'on est ça là que Tabitha c'est quoi? C'était à cause de ces aumônes. Maman, est-ce que vous avez likamoko, papa vous avez likamoko, sœur ozolananga, papa ozolananga, maman ozolananga. Est-ce que vous avez likamoko oyo nzamba okiko banda ko se souvenir nango na yo? Ozana mbongo, mais est-ce que mbongo no kabula na babola? Ozana mbongo, est-ce que mbongo ne soutenaka musala nza? Ozana mbongo, est-ce que mbongo na yo soutenaka neti ba papa Alvin oyo? Mama, soki omoni mwana mobale botala kate ndenya lati boye, so babandi ko yebisa bino ba passion mwana mobale wa monaka, boyo kele même na mawa. Des fois so bomoni ba sacrifice mwana mobale wa salaka oyo kele même na mawa. Moi mobile ndozo mona yango moni na nzamba zokanga à chaque fois que nous prier na zangsa ko sambela pona yote vraiment merci beaucoup prophète Kaf oui ndo rasola na biso de partout oui alors au lobby wana kutuna ko publier en pe merci pas si oyo mabe o basala ka pona pasi babakisaka pasi likola pasi donc nous mozo sala pona pasi malgré toi que ba passe ya simana wana aussi mamutu si je savais comment trop tard si je savais kanga mana nzambe wana ya et dans ba o ba souffra ka papa je te dis ndeko na kata Bible comme on a nyo Mephibosheth hier écoute dans un palais royal à se retrouver dans le débat et si passe qui pouvait imaginer que non kozonga côté papa qui pouvait y croire que Mephibosheth azalaki petit fils ya roi mutute et qui pouvait imaginer que Ariel na palais royal David a charloi moko que batu nyoso bazana ba problème ba défaut na ndo ba oki kokota jamais na cité de David ya tala so kangami na nzambe wana on était des enfants qui n'avaient pas d'avenir, sans forme. La Bible dit que la terre était vide et informe. Parmi personne dans la famille pouvait imaginer qu'aujourd'hui je peux devenir ce que je suis. Vraiment. Na passe diplôme coup de licence au rata. Ya tika. Mama bonne moyo. Ezana batumisu baza poto batumisu angaye. Papa kastunanga ato rata no likolo passe. Rendez-vous ya diplôme à licence. Rendez-vous ya diplôme à gradué. Rendez-vous ce qui paye yani ya dibala. Ke parce que rendez-vous ya ndame ozana. Mukolo nzamba ko na rendez-vous papa ndo mona batumisu baba menga za yosakola makasi ozayi kosakola na ebiote ngaza ina onsa miracle ozayi kosamia mena ebiote papa kasika ya solo nzamba sekisa nzamba sekisa obosana assiste souffrance et puis muto asali 4 fois examen d'état a échouaka mukolo o akosala 5e fois soki azui obosana mapasi nyasana. Je suis convaincu que la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et là, on a le soki mutu aza na poto alingi abenga yo papa Alvin. Po eloko liboso bien que na téléphone na ye. Bien que na téléphone na
hein papa Alvin mutu aza na poto alingi abenga papa Alvin na telefone na ebola nanga bandeko baranzam mutu ana poto alingi abenga papa Alvin hein na telefone na ye ana ba crédit ana unité il faut abenga papa Alvin azui numéro na ye po abenga papa Alvin sikoyo tindenga azui numéro papa Alvin mais abosani kotia code ya Congo bien que azana crédit aozoyo azoyo te po azoyo na numéro na yo et loko liboso il faut d'abord abanda ko beta code ya Congo plus 00243 après tie numéro na yo abengyo nde azuyo mais soki atie code ya Congo te ataza na numéro na yo moyen azoyo ezate siko yana batu musu ba olinga ba kota en contact na nzambe mais bazo bosa na code oyo ekoki ko sala ke mutu azwa nzambe. OK, code céleste c'est la sanctification. Les raisons pour lesquelles la Bible dit que Dieu n'exauce jamais le prière d'un péché. Code oyo sala ke mutu akota en contact na nzambe, c'est la crainte de Dieu, c'est la sanctification. Donc, il y a na vie à sanctification de moi bazwa nzambe zate. Yango moni batu mususu ba ozala surpris ba se retrouver na lifelo parce que lifelo eza lisolote eza imagination ya batu te mais lifelo eza réel. Mais il y a la bande mususu bazo dans la biso papa. Et c'est atamura vraiment na roba nzambe. Une personne irréprochable dans son Nzambe. Dans la Bible, Zacharie il observait toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Oui. Mais il y a un problème, mon corps. Réponse-t-il, les solutions aux. Non. En fait, il y a certaines choses Nzamba Salango pour atteindre la persévérance. Il y a une Bible, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Omoni, au tambola na obanga Nzambe, au sala mabete, mais rien ne marche. Bible Zoloba, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Même quand aujourd'hui tu vois rien ne marche, garde ta marche avec Dieu. Marche toujours avec Dieu. Même à la dernière minute de ta vie, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Main vers le soir. Je te dis, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours à apparaître. Aussi, mi point il y a bien. Je crois bien que ne commence à la vie, le soir il y a des gens dans la vie. Au lobby que quelle que soit la durée de la nuit, mais le soleil apparaîtra toujours. Oui. Mais la Bible peut se retrouver ici l'homme de Dieu. Yesu abani na mke, molili ezalaki, que la lumière soit. Et la lumière fit. Et pourquoi molili e bandaka, souffrance e bandaka, pourquoi ba passe mo e bandaka après gloire e roya. Et loko o esalaka ke nzete ebota. Et loko ebima. Hein? Kona ebima. Hein? C'est la lumière. Est-ce que tu es obligé na mama ki bonzame photo les gars na ba souffrance na ba difficulté na molili avant tout le monde la lumière. Laisse-moi te dire maintenant. La vie chrétienne est basée sur la souffrance. Comment? Je te dis. La mission de Jésus sur la terre, c'était quoi? De venir souffrir, non? Un chrétien ou un enfant de Dieu qui n'accepte pas la souffrance n'est pas un bon enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu doit parfois accepter la souffrance, mais avec Dieu. Soki nzambe alingi ke na kibonzambe na ye olala na se lala olala libanda lala na se ya souffrance wana le malheur atteint souvent les justes mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc mieux vaut onyo kwa na kati ya nzambe que onyo kwa malibanda ya nzambe nyo kwa na volonté ya nzambe que onyo kwa pona buzoba na yozo sala. Papa. Vie chrétienne est basée sur la souffrance. Un vrai enfant de Dieu qui n'accepte pas de souffrir n'est pas un vrai un enfant de Dieu. Il faut préparer parce que la Bible dit que vous serez persécutés. Bako persécuté bino. Bako nyoko la bino pona ngai. Mais mutu akondima pasi wana.
yende akolatisa ma couronne. Voilà. Et yango moni bampiako tozomona oyo bapasi oyo tozomona oyo tondimi yango kaka mpo na Yesu papa. Yo pena soki ezalaka kosalela Nzambe te embe oza boye te. Tu es d'abord un garçon très intelligent. Vraiment. D'ailleurs, on a un homme d'affaires. Aujourd'hui, tu as accepté parfois cette vie seulement pour Dieu. Et ça, le roi Bissouba, depuis à l'âge de 8 ans que je servais Dieu jusqu'aujourd'hui. Oso mona papa. Kotika Nzambe te. Kotika Nzambe te yango bandeko bazolanda biso bandeko bazolanda biso papa Alvin ebité soko ko permettre nga bandeko bazolanda biso partout esika ozali kabola bozwino na ba orphelin kabola bozwino na ba enfant de la rue kabola bozwina yo na batu oyo bazana ngote yo peut-être ozozwa lipa na facilité mais ezana ba misusu po zwa lipa ezaka pasi ezana ba misusu po ali ata fufu apambo eza pasi bien aimé tangi zwa ata charge ya osombela ata mwana etike moko saki osombela ta kete osombela yata uniforme ya pamba nzamba komona yo et reste celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur l'Éternel se souvient d'eux. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et loko ki ko sala ya muke yo moni yango muke em supona yo 100 euros $100 c'est rien mais pas batu muso eza ebele soutenir batu oyo Nzambe ya likolo aozanga te okanisela yo Nzambe de na bande nyonso to balanda biso azolanda yo oui basana Nzambe so ba se retrouver peke na ba makambo to beta solo basimisa ba mpe batouche pas baninga na bango oui bakoma komitu ba question elo nini tinda kinga bona boy makambo ezo marcher sur ce koro bana bango yo mosala Nzambe oyo peut-être omoni yango elo na lobaka na basala Nzambe c'est que tu ne maîtrises pas kosala ngote kolobango pété ezana bato ebele lo ba se retrouver na ba monde ya mabe oyebi pona ni ake ko pratiquer eloko moko boye amona ke pa ya mutu moko oh yazana maîtrise na ngote azala initié sans le savoir nazo eba mwana mo ba yela ingaye c'est un serviteur de Dieu mais c'est un enfant hein, par rapport à Biso c'est un serviteur de Dieu ba yelingaye mutu azo sa ba perte sa mémoire. Pourquoi? Parce que moninga na yemo passer apé ça qui huile d'attirance na savon d'attirance apé ça qui na mungwa d'attirance asa ya pesi parce que asaleli yango pe banda mutu banda ko sala e passe et si la te akomi ko sala ba perte ya mémoire tant ba ye na par la grâce de Dieu nous avons prié pour lui nzamba sali que azongi normal et puis ayeko ba papa tale za ki za ki bien aimé ko sa yango moni ezaka bien ko zana ba modèle. Hein? Mais il faut jamais que Lukaka ko envier mutu. Ce qui lelo papa Alvin a komi boye, yo pe ko Lukaka kate akoma boye. Mais Luka quand même oye baba sacrifice nini o azalai ko sala pour akoma o akomi lelo. Ya moninga nazaka na modèle nanga c'est seulement Jésus. Hein? J'aime copier tout ce que Jésus faisait. Moni, yango moni sala que ministère nanga ezoke nango malem. Aujourd'hui l'église a fait 10 ans. Effectif eza bien, bilan eza bien, tozoke malem. Na teaka chaque jour na teaka. Na zana kilt chaque jour. Vraiment. Et pourquoi bino va passer ba dide bolingo céder cher te na kabola ka cher na bana nanga. Baté rapé. Baté. Parce que boté à chaque jour. Donc na lobaki ke na teaka chaque jour, Jacques tozaka na prière chaque jour. J'ai des serviteurs, on encadre, j'ai des intercesseurs, on a zaka na ba église. Donc tozaka na kilt chaque jour, mais en ba jour mususu o ba serviteur musu ba teaka. Hein? Donc yango ninga ipo penana tike la mutu cher. Il faut penana Nzambe a convaincre nga. Na ça il a sentiment. Donc ça il a sentiment. Il y a Tokyo ça la sentiment place mususu mais na musala Nzambe te. Donc ezaki na sens wa. C'est bon, merci beaucoup. Bon Nzambe na bon Nzambe lo les offres tadi lo basu atomi na suka. Lilo bananga suka na okelo bana bandeko bazali. Jésus est dispo pour na bino. Yo mutozo mene via mabe tika yake pa Yesu.
yo muto za na ba problème mwana mwana za na problème mwana komelo kizengi mwana zoloba te mwana za toujours un esprit ya komi boma mobali no zo comprendre kindumba zo bota libanda yo pe moi so comprendre ba ndoto mabe o santaka on dirait présence ya batu soko lali olota kondozo bimana mwana mobali olota kozo bimana mwana mwasi nous sommes là disponibles pour nabino donc yo muto za na problème peut-être ozo botate ozwaka zeme longwaka ozana problème osenyaka makile katana kate ozana problème ta mususu makambo sala ke simba kate ozana problème ta mususu makambo na mikanezo tungisa bien aimé nous sommes là nous allons prier pour toi et okomona bola mwanzam bien aimé ozola nanga bisika nyonso ozali le prophète Freddy est là dispo pona bino et aza dispo pona bino 24/24 soko benyo zwingati loba peut-être que nazaki na prière nazaki na kilt to nazana na retraite mais mon numéro est disponible 24/24 bien aimé ne te décourage pas pesa vino pa nzambe azawana pona yo akosailo makama minene pe okotato la problème nyoso zanango bazio na problème cancer wana problème sida wana problème diabète ozana problème à tension ozana problème makolozo vimba ozana problème libumwezo vimba ozana problème ya ba perte ya mémoire o makilezo mato na mutu wana problème ya AVC bien aimé nous sommes là ozana problème à prostate ozana problème moko par ya impuissance nous sommes benga biso ba numéro na biso ezali 081 76 62 855 081 76 62 855 mais kobo sanate liboso obeti 200 00 243 to plus 243 81 76 62 855 00243 to plus 243 81 76 62 855 soko bengi okozwa prophète yemoko et puis numéro 1 eza na WhatsApp soko luki biso na WhatsApp okozwa biso. Merci papa Alvin nzambe nzamba memesu musika. Merci pour l'homme de Dieu. Bonzambe na bonzambe lo les ofuta peut-être que bande ba remarquer moi ni les a bien té donc lo les ofuta biso merci à Jonathan mon amuke memaye de belé na prophète Freddy Kasongo na ndinga répondre à invitation à Yeti Awa merci na bino nyonso bola na biso bonzambe na bonzambe lola les ofuta simana to ya ba kenzama boy donc voyez de ce soir merci beaucoup. Merci beaucoup.